ba comédien bozaka complexé ba comédien bokata kolia eloko na ndako bato te eloko komela ta ba bombela ki yote viki yo zwa penda nde omone pa te comédien onde penda nde ko nanga eloko mema biso na balo koso yango wana yango mabini na baliwa soko monika comédien mo azwa ki mbaso c'est que ko sala franchement c'est que pas sala mabe oui nous sommes pas que le mbaso ce que va boire que le maladie au confina poison soko sala pa baninga mabe ndeko cheko to nandaki histoire na balobi ke aye atanga kina kombo ya muto oyo atiela ki poison aza vie moko boye azaka pe na théâtre ba benge kutu pe vie ba yebi déjà atiela ki poison non pour le koso mais pour la moisi yango memi ndeko tina liwa siko ngana mitona siko bango basi yango pe asuba na bango wapi après avoir moi si yango azambunga pesi ya sokoli so basili pa memi opoto lokwa ngunda ndi yango esaka te lukochela muninga na yo ndeko ya yo est-ce que na ba te lokwa to benga ba ndeko ya so to ba tous wangu dans le légère est-ce que muto akoma déjà ndeko na akoma frère na yo sœur na est-ce que yo ko sale mabe te biso lingana ya solo te to lingana ya ba intérêt to komo lingana ke kwa tsanga ke nazala menteur en scène na ba scénario ba film na zanga kate ya biso mabiso na kokufa kuna lukoso na aruve na biso cheko asale kolongola yeka boya se dispa na mukila longo na ye cheko donc cheko penda alebi so bat bolela cheko bat bolela et puis avant on a même tout mon ça fait mal et senga maki cheko vraiment va kufa senga ki aide makas mais d'autres personnes m'a dit que c'est comme si bande quoi théâtre ba songa ki mingité et bon ce ko pani kato luko tshana bata théâtre et bon bato ba bwa ka mabanga donc yo vandi no ka bo tanga no kumba ya Willy Musheni pe to tanga kumba ya Willy Musheni bokutana te météo peut ayebi pe liwa ya ndeko cheko soit disons parce que c'est de confirmateur soit disons yango wana makila cheko et gangi en tout cas vraiment ce que vous allez prendre de balobi que papa météo ayebi likambo na kati entre bambale neti nga na vana na ve cheko deux fois na vana na ete na vana na président météo donc na ye président météo na biseke basala relation na bango biseke bakenda biseke basama neti nga na lobani na kati na lobaki na président météo mpasa yango to lobaki machiko mchiko mpasa yango ngati ngabozwa ngati bokozwa ngati pona za appel kosote boyebi ke emo pena ba film na yakate yo komika so vendre film ngaso finga na ko finga libota no moko pour je suis mal éduqué depuis ma naissance mais ne bini ni décortiquer qu'un politique soki o bandinga ndo moni e na politique comme tam kuseboy na fingo siko pe finga ngelote naso finga ngo bakati mwana na nzalo kwa pede mais mwana ngati 4 ans d'avril je suis bien aimé non chérie ko sekate soli on va finir le banini non la ka pede pona olo ba bien na pe bien na kati ba pede so na za ba pede se na za likolo likolo ma ka ciel ko pepele je porte bombe le quoi ngeto sa kishasa ngeto sa kishasa taka grand Hollanda ka sa grand petit ka kishasa ko lukanda ko luko oui ko bonzombe ko lukanga atali ke porte na mwasi nanga o édoction et qui m'a montré la mode de la C4 du début la personne qui aime trop la mode qui s'appelle Bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept Touch TV. Bonjour, bonsoir. Ça dépend au besoin vraiment le bakou ya kolanda émission na bino kitoko na kati ya Concept Touch TV, la vie de nos artistes. Au pesa makabongo pala ngamoro Cynthia Mbombo autrement dit mon apopie ya monene la Kilimanjaro de la presse au sel mokili na yo. Là j'ai dit encore un grand merci à papa et maman babi couple Milando. On va pesa vraiment espace ya revendre rabo ya hôtel nga vraiment la banda kuna bino. Yango isala ke bino ba diaspora hôtel nga mingi na télévision. Na loba ke bobi misanga susu tala munene na banda kuna bino s'il vous plaît abonnez-vous massivement na kati ya Concept Touch TV ba opena bo s'abonner te bo s'abonner ka botala ba émission bongi ko s'abonner te pourquoi un bon elom si boko pesa so ta pa bolingo na minoka ya ko s'abonner ezana ngo pasité parce que ba ko ma s'abonner wana en rouge o cliquer ka tente deux fois au kotimba la moko na chaîne pe o bandozo ba notification ya ba émission nyonso e bandoleka ana kati ya Concept Touch TV. Là je dis un grand merci babi na bino batibola na rabiso vraiment bopesa rabiso bolingo Jagger et babi petit mais costaud bomituna Cynthia pourquoi petit mais costaud dikolo na baxi susu balobi nzeto mikebo konote Jagger vumbi nde makambo mais grand merci na yo na support na yo na ba soutien na yo en tout cas le na plateau na ngana sanga mo côté na zana moko et ba analyste
je crois que a eza vraiment balboso mais to message na biso déjà na yambara na ngai levi vraiment na sima caméra fongole biso plateau to ya mabongo invité na biso ya lelo otoromeka un peu ko solola na ye C4 Lidobi. Bonjour C4. Cynthia Mbombo de la presse moi na papa monene yanga ndeko kanu mabe bonne santé et en tout cas pas santé quand nous on a vu que des sites rata déjà makamba enlèvement na makamba ko kidnapper vu que si ba rata donc ça que ba rata donc ça que ça te corps c'est que ça te corps. Je vous rappelle que l'autre on a C4 to komeka peu ko sur Marambo ezo le kana ba réseaux sociaux sur Marambo ezo le kakota ba artiste bazo kufa poison et logo pamba. Qu'est-ce qui se passe? To komeka peu ko sur Ans Luzolo awangana ki Jérémy et puis do awangana ki bano babimi après en fait bano babimi après awangana ki bango bia bangoti Ans Luzolo lobike na ba comédien ba poison ba lo barana ezala kana ngo marambo lokuta alors lelo to komeka pe ko sola on a C4 to ba eloko ni vraiment ezo le kana monde na biso na monde ya tezo na bi monde na biso c'est parce que biso to ba journaliste tout ça pe kana kata marambo C4 Cheko auti ko kufa affaire poison. Tout ce qui est affaire poison, dans le milieu artistique, Batoubazo Koufa C4. En tout cas, vraiment, premièrement, merci de la question. Vu qu'on a plus de condoléances, la famille artistique, tout, les comédiens, tout. En général, on a plus de gens qui sont respectables, on a cassé, ma vie, ma soeur, on a tellement. Mais attends, on a mingi, ma vie, ma soeur, on a beaucoup faire trop de poison. Vu que je l'ai bon, autre chose que pour les comédiens, trop locoso. Trop locoso. Oui, c'est-à-dire quoi? En tout cas, j'étais comédien, naza comédien. Et nous continuons toujours à demeurer. Nous avons vraiment des sous-soutés pour les comédiens complexés. Franchement, Dieu m'attend parler. Les comédiens complexés, les comédiens et l'eau qu'on a quoi battre. Et l'eau qu'on met la table à bomber la kioté. Vu que yo zoa penande au monde pas être comédien, on est penande de konanga. Et l'eau que me m'a biso na ballon. Koso yangoana. Yango mabina na baliwa. Ce que Monica comédie mon boyo azwa kimba so c'est que ko sala mabe. Franchement, c'est que pas sala mabe. Oui, nous sommes pas que le mbasu. Ce qui va boire que le maladie au kufi na poison, ce que sala pe baninga mabe. Pour biso pe boire que la biso ngedenda nango papa edendi nango. Ni action, ni eloko, ni symbole. Mais pourquoi tu as toujours envie? Pour tu n'as pas trop bouche parler, tu n'as trop pas blialia, tu n'as blablablater. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont des gens qui ont des comédiens, des sœurs, des comédiens, et il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens donc na quel côté à Vistantine vie à Queen na quel côté à Léa na quel cafona que le colia et on monnaie le que ça là bon ka ba kufa et le que ça ba kufa mende ko cheko to na histoire na ba lobike aye atanga kina kombo ya muto oyo atiela ki poison aza vie moko boye aza rappelé na théâtre ba benge kutu pe vie ba yebi déjà atiela ki poison non pour le koso mais pour la moisi yango mimi ndeko tina liwa siko ngana mitona siko bongo basi yango pe soko na bongo wapi. Après avoir moi si on va aux mbongo apesi à sokoli sur basili pa memi opoto lo kwa ngunda. Ndi yango esa ke to lukochela muninga na yo ndeko ya yo. Est-ce que na ba telo kwa tobenga ba ndeko ya so to ba tous wangu dans le légère. Est-ce que muto comme déjà ndeko na comme frère na yo sœur na est-ce que yo ko sale mabe. Pe biso lingana ya solote. To lingana ya ba intérêt. To comment lingana ke pour tsanga ke nazala menteur en scène na ba scénario ba film na zanga kate ya muzo mabiso na kokufa kuna lokoso donc ne wela scénario ya film moninga ok ne ko wela publicité même so zala kite to comment zo ki bonde ko to ko tiongo tina bakata mutama kama itali musala ya même mabiso na makambali wa kilokoso ngaka na oli la mingi za kilokoso en tout cas vena nga soki va vena nga chikwa ke na yebite d'après makambo to to ko yoka pour que mutu wana asala ki mutu asali pe bon ya ka tati libanga article libangata banda lelo ti lebe article la jamais ko changer na vie na ye ko kufa ka bongo obomi na masasi okufa na masasi obomi na poison yo pour lia poison pour yeba mutu otelo ngote parce que longa mutu na mokili la bien yo sakata libela libota ta ba famille oya tikita bano ya tiki yo ata mukolo moko yo ko lukolongola ne fait quelque chose ne pour na foutre bon minerva kolelisa mokilo kolelisa monde na aro vient na biso tcheko asali
kolongola ye ka boya ce du sport na mukila longo na ye Tcheko donc Tcheko penda alebi biso ba bolela Tcheko ba bolela ye et puis avant on a même tout monde ça fait mal SOS et sengamaki Tcheko vraiment va kufa sengaki aide makas même d'autres personnes m'a dit que c'est comme si bande quoi théâtre basunga ki mingité et bon ce ko pani ka to luko tchana bata théâtre et bon bato ba boa ka mabanga donc yo vandi no ka bo tanga no komba ya Willy Musheni pe to tanga komba ya Willy Musheni bokutana te. Vous comprenez? Baboubou yondela, les conduits protègent ma casse. N'est-ce pas d'après nga, car bon na monité. Na si maman n'est que des jeunes maman qui prend vite. Maman la presse pas d'amitoir ça l'honneur na best of the best. Et pour te dire que numéro 17 il tabimi. Toroya pekuna. Aux hommes ma casse pour te dire que numéro 17 il tabimi. Vous comprenez? Le temps aux autres tanga appelé bateau, un mot bosaka bu vandi ka bu sentiment ka que non, na tanga na ngamu tumo bo combo après avoir comme na maladie, au lieu de kalisungi pa yena été. Yaya, un mot so monique moto soutenir yo azate. Vanda suit jouer pièce noyée bandeliti souka. Tout ça là à chaque fois n'a eu problème na ndobé la yo bela ndokoni ni okebela. Ntatimba ko que ça théâtre. Oui be ko soigner relation te na vie. Après avoir ko bela bande bela et ça la personne. Na mona na te ni edo, to na mona actrice morbo to acteur morbo nigérien ayi abeli ali popo lisungi biso ko makana li pa mwambo fele. Li pa mwamba ya ofele loko comment on peut sabiso un moto tika ba ara on za pona kilo koso mutatinda ki osala arte après avoir koyé ba no zwini ba to baka ba soutenir yo na nini siko que là te comédie il y a problème que non soko bele comme ka comédie vu que tu fais le théâtre de faut bela ka ba comédien et mon bingo là non to pota un mo ba responsable ya makambulo kwa ba makambuzo ba pété. Vous comprenez? Même la c'est que ma chérie, au moins il tombe aux autres belles là. Bon, il faut que ce soit peut-être mieux d'après que non, tant on a une belle là. Il faut nous en avoir un dixième nanga. Après avoir que tant on couvre, faut comme que non, bah soutenir un gars été. Non, il s'agit qui a pour bah soutenir yote. Bah tu bah est on au sala, à au salani. Tout bien la carte que métier na qui tanga makala. Nazu makala après avoir collé mbonga makala éviter que l'oni na kosa la pona mikonazo deuxième sac ya na vie muto otali na mutu okosuka mabe salaka areba ke nini olukotela mutndenga liswa okosambwa ya bunda pona yo moko oluka te ko luka suba soutien bambe yelo sikoto memelo ba silip na place ba soutien tema ba komaka oui tema ba komaka trop de soutien bina éviter le ngala tolo bangoni soutien kaka lisungi en fait lisungi protège les alliés vous comprenez c'est que protège les alliés et on a le bakabubuli yondela bato mususu mo otanga mutu boy ayebi yote moi soutenir yope exact est-ce que tu as fait quoi dans la vie donc ça ezaka que soko vendre ça la art na bela kana bat basunga non c'est le loko yebi ah nga franchement ça la nga patient na za suna vendre mon ça la nga nzoto malili comédien na biso mo boale ki metane ti na uto mona na page papa na biso météo so ba boake le météo a sapé gravement malade mais par rapport ya makambo ndenge ka keso kendele c'est comme si balobi ke météo peut ayebi pe liwa ya ndeko Tcheko soit disons parce qu'il faut te confirmer soit disons yango wana makila Tcheko et gangi en tout cas vraiment ce que vous allez pona de balobi ke papa météo ayebi likambo na kati entre bambale neti nga na vana ve Tcheko deux fois na vana na été que na vana na président météo donc na ye président météo na biseke ba sala relation na bango biseke ba kenda biseke ba sama neti nga na lobani na kati na lobaki na président météo mta sala yango to lobaki ma Tcheko mta sala yango e ngate ngabozwa ngate bokozwa ngate pona za appel kosote boyebi ke un mo pe na ba film na yakate posaka na film na tim ko tshela nga j'aime na vite na film na tim ko tshela nga like ba te et le ko bomba biso ya kilokoso ba comédien to tika lokoso okumaka sona ke kota miss lelo fona lukana lia sona ke kota lia fona lukana lia ya binomba na programme na yo le programme na yo kasi buluka isala biso to milana ba poison yango ana mais Kalunga pesa ki azana poison mais est-ce que Kalunga posa sur Kalunga nda komana koza na lokoso ko liaba ndaka ba ya kilokoso lo bomana télévision kilokoso lo bomana télévision te pe mutu pasa lo koso faut vendre na yo ba ke kwa za koso et ça qui mutema mabete nde mutu amoni muninga nso zo évoluer parce que Kalunga ote ko sala école Kalunga zo évoluer kitoko ba tcheli poison nandimi te keza kilokoso ya e bobi siko akendo ko lia invité nga
ezalaka invité na invite pas tout le monde a publicité. Est-ce que poison la moto poison moto ali kotika moke bato bazotela baninga ba poison ya yo tokotelo nini kovanda kutu tokoma ovanda na pasi po tokoma obanga ta kovanda kitio na vanda okotindikela nga oyo otindikela keba omwana bando ngundungu zitende babini beaucoup d'espoir quand toujours que ko bebisa ba carrière ba ninga po yo ni ko avancer ko évoluer mboka ngoto ya ko tika ya zona nan mais bango te obiso pe ko tika bilo te après tout là na tiko pour émoni et tindika tia kal mais ki mutia mabe ya ba poison ou ba comédie bo sana ki le koso et à propreté tandi bo kita komba comédie na mboka na biso voilà tandi komba comédie na mboka ndezo sambwa yo kasi ba ma famille à la Côte d'Ivoire kuna ba otala te ozo koma titre wana yaya bakotanga yango pe bakotala ba réaction ezoleka na RDC na monde artistique surtout na bako na motema mabese kasi wana te englobement ya makambo nyonso tout lokoso posonga na selo komisi nga so na yebobo na usombeli nga BRT na zula kangi keto na kangi yango le tchelo mabelo na be c'est na zoate c'est na makolo kilo na vie ya ata 500 francs soki eza ya yo koluka tout temps na poche moninga boniko limete kuna ebele ba misali za kuna ebele bakangi bani baluka ne osala ki journalier ozi siko a ovandisi ki moteur ya moni a na monde ki moteur mabe na ki monde ki ba poison ba évoluer ate na vie premièrement fona isa bino ba téléspectateur na biso soko zu monde a ozi ka ki moteur mabe milatisi ya ato vandi na Kofi Olomide de la best of the best le pas juriste okosambwa poza na keto kati na yo muta keto apamba mate ota aka muninga wana pamoka ngi keto ya nini on bisika bongela yo famite yo za muswahili ngana hakuna muduba ngako na mu Kongo siko taka ta ba différence de kolo bongo siko ngana to bonga mkomoko nga bota ma 6h le 1er janvier donc ba fêter bon taka mboka mo me fêter langa mais ça me commenter la dangue là paka bino bokoma ka pona ça anniversaire faut le ka na télévision faut le faire le faut le yango bazo tirer la bino ba poison poni bosa ya bloc en secret donc c'est que pas bino koma passe makate mato comme finga na sur télé na internet et ça ka ba compte Google fait ça là eloko oyo c'est que le ça au faire voir na bato ba comprendre structure na eza nini yo comme ka so vendre finga na ko finga di bota no moko. Je suis mal éduqué depuis ma naissance. Mais les bini a décortiqué qu'un politesse. Sauf que au bandinga, de moni, et là, politesse comme tam kouseboy. Na fingo siko. Pour au final, on l'autre. Moi, au final, on va quitter. Moi, on ne va pas payer. Mais moi, on a 4 ans d'avril. Je suis bien aimé. Ma chérie, qu'on s'est caté. On va finir le banini. Non, on va pas payer. Pour nous, on va bien, on va payer bien. Et na 4 va payer, ça va payer, ça va payer colo. Fiel copain pele. Je porte bombe le quoi. Nge doxa ki chassa pas dans grand Hollanda. Pas ça grand petit à chassa ko lukani. Ako oui ko boinzombe. Ako lukanga atali ke poitrine moi sinanga o doxio. Et qui m'a na mo bobo na C4 de la personne qui aime trop l'amour na ki chassa. Nge nini. Nous ça va bager. Nous ça va bager na ma vie. Voilà, comprenez, je suis avec C4 litres de but, donc, et Kendara Boy avec C4. C4, Mamboka et poison, tout le monde dit, en se faisant la lobby que Mamboka sur la poison, bah, comédien, bah, au cosa. Donc, à démentir à lobby que non, c'est faux, archi faux, bah, poison, au calung, allié, poison de Kouta. Abi, vu que vie de loin, peu poison, liana, et tout cas, là, on a poison, et Zalaka, le Kouta. Si qu'on filme, mettons, Zimanani. Parce que le but c'est de venir en solo zo bisi koza na pression bote mais malobo nyo solo na internet et là na mutu moto ovanda adorango pour le quoi net Jérémy to kotala ba exaucer bana wana ba yena bu moto na bango moko maloba ne nte sale ka yebana il y a ba abia ebi bango te ba ba zo ba kisiti omote ke bana batu maloba ne sale ke no ba yeme ba la ki ba partager otala makoleka yo ba kala basi maman na ngai ba tyenga na YouTube ya ba kala basi là ce que Jérémy za ko évoluer ça ça ko évoluer yo lo ba pourquoi bana batani ki ebongo taka bana batani ki moto avant na parler ngai dobi même ko katelo lingala non moi Jérémy ko moi na ko pousser à silicité moi na ko pousser à silicité na pendant que ma poussière pour ça ba biata na makolo venanga bando kenda poto na mona na finité na ba vérité na ko finira vena le instinct nkolo bonga finira mikoloti oui bon na finira décortiquer bana mikene na finanga
nda bafinga ngai surtout nga kundi ndauta aselela kati ya aéroport mais keba biso kosala checking avant mate po kokata makolo bokumaka bona bato so baye sur internet bokomotyela bango keto ya viango kabino ndi bobonga kabino ndi boza bapede kaba te biso toza poso toza bapede nayofinga yango tinasa bambonesa wanga representa déjà mais ki boyo kuta ndungusi tende nga na bloqué sika moko bafali pa boyo bloqué nga na sietaki nga na sieti musielu usaka na oza dongo usaka basi dongo nga na dongo komeka te oluka ngo lianga na pima bisika na osote na lutu na okota te na osote betape keba bisiko kende otianga classement wana azalaka te soki nga nazalaka po alinga na bota liboso na yo isaka na oza impuissant garçon efandi bande lobelaka bana bato mabe yo mo impuissant omiselo ka kitoko te fuya malonga te molanga turbo boni mulenge tsibula ya na internet oyo na si réseaux sociaux oyo moto abanga moninga azate olobi mabe bayeba lobeli kaka yo bangaka te obike balevaki yo so balevenge ezalaki motema mabe mokili ti kata balevenge fa bokatanga batrompe na batrice wana azali so envite nana na vi nanga tieko boza maboma na mitu na bino ki motema mabe bolongola po mokongo oyela bino sikoyo na ndenge ya bolumbu na oluka bino tout mundi botia basex tab sur internet na bolukama te viki nasalaka sans tabou na bomona te moko bokomonanga sex tab nasi mokili mobimba ekufa mpona na nzoto moko très séduction très sexy kati na nga so monga mosielu monga na sietaka omoni te sieti bango te tokende bango kaka mosietulu so nazalaki bisika kobina nange nakoma danse za fiotfeta papa mba à l'époque nalakisa bino kosieta ndenge okandaka ya anse to ndeni nga na kanda ve nanga anse te nga koza na kanda ve anse pourquoi bato bando lia mbongo youtube kala siko nga boye koto no moto ete monétisation no na zwi te siko na ofinga ve na anse poani ezaki motema mabe bave na biso balongola na bana bato ya mikie po akobenga mpe jérémi na chaîne mpe basali mpe bémission basali mpe bakambo ebelebele siko yo kozwa te to banda kolanse poison eza ya lokuta ve yango yokenda poto na bakati bapoto na ye babozaka bien coffre na bandako na bino botango aloka biso na kisasa te tomesana biso tokutana le 7 ans talebela bato bisika baotole poso oyeba te yo ozoboyaka ezalaki poso te ndeni evi nanga bowanga na makambo na mosika bowanga na makasi bokenda poto bosali bane kisasa nde ekoma moto lelo boyeba te boyaka bato ata koya ovana ekokangani na fandi ko vi nanga ke poto nga azaka na kisasa te nazaka kawa te so nga na osibie mpe na kisasa makasi koleka vi nanga se nga na oyebi te baréalité eleka kisasa koleka ye ocomprendre yo abetelanga ya poto bato bazalaka kofre na kati ya ndako isona bashim tuna obima na kati ya ngp sili bato baza na wifi toza différent te na biso botilaka biso bazuwa te botilaka biso bazuwa te toya biso mwana biso moko toya biso mo bandekendeke sa mokumba toza na esika moto baotia na biso moto epela moto apelisi biso na limete aza te bokomprendre biso bamalangage naobi bien yatika françois ekomaka bon surtout okomba 18 ya boye elenge esinga lokai komona mbwamsa azotumba ngai mbeka loka nde abomai ngai otumba isa papa na atomkia mabe tu allais dire quoi par là eya na ngai nalobi lomo boye kimi na rejoindre nde siko abraham bato baloba bafrançais mikolo trop yango bayo bokoma bazoba trop je suis malade non je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Il y a l'inga les gens simple. Na boyi, na lingi. En plus, nous sentons que c'est bon, ils sont linga là, tant mon aboli. Attends, ils sont bolingo, na linga là, vous sentez que kitara na ba poa moko boy. Maman na lingi yo, tala na lingi yo, tande kita. Globe terrestre keba qui monte ma befuta ati. Voilà, sans plus tarder, c'est 4 autres qui ont déjà chuté déjà malem, mais tout comme Mamba Sarato là, tout le monde qui Sarato là, de qu'on a vu sur Fifet, à Kangisa qui est. Est-ce que ça bien à montre internet au Kangisa na, to à Fifet à ça là qui malam ou comment? Au moins internet, internet c'est un bongo. Quand on voit les actes église, ce que les actes église, moi n'a rien à prophète. L'internet. Oui. Pour prophétiser, on a de prophétiser pour la base nyonso mibali nyonso basala les réseaux sociaux mais bavanda suit baloba trop mais baloba bien te vous comprendre baloba bien te batenga maka minoko lokoba bamba bango AVC yo ba kufa kana maladie Sarato là ngai moko nanu so balevanga babe
betanga babotolanga bamatériel caméra kenda machine nanga ekenda eloko kosomelanga mpo 3 jours epa dani mayoko duli esthétique depuis span joga makasi na bac sa b 2e division mon jeu que j'aime beaucoup fondation dani mayoko babi marche de santé à bientôt là kidi bate ya babetanga mpo na chaîne na Sarah tola mazalaka ata pela pamba oyo c'est 4 ya soki esengela bongo oui nga na accepte yango oui mpe na tie mosapi po bagrebe pou na scanner bati oui na sepeli osepeli nde bakanisa te internet olobaki ese glisse te oui nga mpe nalobeli mabe ya moto te nafingi moto awa nafingi te nalobi ka ya vérité yo so ofingaki fo afinga yo so olobi mabe fo alobelo mabe siko talaka moto yango ya mokie boye mona yango ya mokele taka nde naotya misapi loko moto yanga sa moto touche siko na kitu yo makasi so fifete asala bongo oui asali bien na internet ya moto amonela yo te mpo so batindi na polisi nga azalaka mbangu makasi mo bayelanga kaka nde baoyaka mikolo oyo baolukise susu po ekoma kaka no bino bokomi so bobalobela bino bino bokomi bapartenaire tebike bino bokoba nzambe nga na vi na ngai nakota siati mais nakota parke te mpe en plus nakota na posa na nga te ocomprendre mais na internet afo toyeba makambo tozoloba ntongo olobi mabe sukoli obongo nasala nini ya moto bato azalaka na nini totie na miniature yekutafundaka na bato ebele ke no chaîne wana balobelaki nga baluka bakanga se do yeka ndi mta na posa olia mbonga page to mbonga internet mama waliboma nga babetanga makati na kanda na chaîne na yo bakatanga bilamba basalaka nyonso azalaki mwa mwasi basalanga viol à domicile bakenda kobwakanga na mai pile akenda découvrir mombele nga nayeba mombele gasi ya enlèvement basalanga na chaîne ya Sarah tola so fifete asala bongo winga na accepte yango po yipa azala bato de bonso comme ça afinga fali pupa ndako fe babete tonga bangulu babete pe mashirine keso ezalaki monio tene nenga kitisa batamini loba na yo nengena kitisa matamata wana mashirine nga namona oza naturel po partout bisika nyonso wa monene navandi nao navanda pena matamata nalinga bamatamata yeba to minene mingi neti yo po zike te oza monene partout po vandi pe trop en Afrique du Sud so ba yeba te mo lobela bango anglais ko pa mesko ya bango kuna baza se ba lobela bata minene ni nokana soyi mo baza ko bana mo aboti na retard maman ndo lukaka elengelenge papa ndo lukaka elengelenge baboti na retard maman je vais été te makasi taka ni atie bango te penza te na boyi bongisela bino na soutien mikolo na yelibele ezomona mwana etike mwana séduire bato bazanga tolo c'est quand je manque le mot il faut zanga malobanga azaka bongo je manque le mot zanga parce que mo fango fe yende na ba téléspectateurs ba otala ki mo abonné bo cha ba commentaire bo aimer bo liker bo partager ces 4 yeyo c'est quoi toi c'est pas bon tanga so c'est bon ça avant commencer à toucher un drame ele yo comment on ka bon ça toucher comment yo comme docteur c'est quoi best of the best amour et to like félicitations zampinanga tikana yo bien Prince Babia papa tika na yemba nazana mongongo ya kwemba te Babia likola numéro 10 Babia de mani de Dieu you know que la best of the best tenga lingene o Babia kinda lunga apana ya so bali oso to bete kiniso mba ina bref of engeza ambisa na best of the best ya loba kandingo lobe bonga na créa kango yanga chez les C4 télévision et ça le on m'a dit on va corriger et ça fait la comprendre ce même la français et que quand vous avez dit bison baina Babia na best of the best engeza na éviter engeza maman na spectacle est samate kaka Rihanna na Chris Brown yo tu connais Rihanna c'est moi autant la peine na Sony mais pas la vie ben kako nazaka mokie mais Rihanna omela basandwich vike nga naosubi no mo ya Kinshasa nazalaka na nzoto ya mike boye keba na agu kotalanga na soni te nga nde mama na bango ese boke nga nde mama na bango naogere bango sala bagie tika bana basakana wesi Babia numéro 17e to obima naza baolobaki obima te baolobaka neti motu ni alobi na non ya beaucoup de gens baolobaki
beaucoup de gens moi te kana ba kombo na bino to yebite sur réseaux sociaux que pas babia muto a lèvre sensuelle ma casse le quoi maman na ye otalima mobali lèvre ma casse le quoi batali tapis roulant muto so yema la performance tata na ye babia avina ma professeur sika ma beke moi na kata to sepela te oh bon ko sim to ko ta mais ça juriste mais tata na moi ça ma casse la partie latin tu vas ba c'est route na ba sindi ba yo tonga tu le ba okanga ka oui c'est route na sindi oui c'est route na moi na pasta bien sûr la matata bazala so ba okite na MJ30 o le lokoma na sœur Maria ba ke ba mai ai monde za bomo la mai na mitu ba ofunga na penda voix pande angoele wa funga na otaka bana na mbo sa ba kitoko ba Angelu boy mais ce que so na otaka quartier latine esa mali ma casse pour na vina na c'est route na sindi c'est que badia asala pe fierté avuna na Kofi Olomide en tout cas fait na kota na tazonga motozala papa kaso mo te ba tere mise ton pressa yemba ko faire na siko bien pour osala na ba direct asaka soki théorie rose na mono asala fierté rose na penda ba asala fierté en tout cas kota na papa to beto yo sapo ko te bite na to 100% sûr biso kata na te biso za trop d'avance comme Rolls mais to ke bon to bite to aka balungi numéro 17 toujours Sir Prince Babia to voter to za de cœur na ye to fongola mitema o nyonso luka sa eloko ma beka pour na Prince Babia ngata ke mama na bango na ya pour gérer makambo gérer mon ndenge saka ndako papa so abimi responsabilité tika la pas maman ce que so na ba ke yo mwana o melatite tande to vimba na bandako o liya te na sibilo na boki na fulu tande to vimba na saka nga mama na bango si quatre osa parmi banzo ya maniki to mona ki maniki aleka na télévision le week ba violer affaire viol wana ya Manick de John c'était vrai ou bien Manick abando lukaka business balobake maman qui profite 1 million maman 1 million de viol lukaka ba moi na vie ce que zo vanda moko zo créer eloko zo marabise c'est que ba comprendre que ça star et cause la solo tout comme cause ya lokuta mais soki ka ko osalaki opportunité osala eloko wana kitoko yango ko mabise so ba bibonga na opesa opportunité na obekela ngba fleur pour na mona mère na pas autant ko sala bise na de longues jambes ba sala ba pesa na ba bisu mama na mwana inexplicable sala mati sur les réseaux sociaux c'est que Manick de John international vu kazaka na âge moko na bisote ça sala kama kamna ndingi na ye ayamba ba 1 million yamba wana mama qui prend vite lève sensuelle Manick de John maman na Prince Babia et Jonathan Kadima mibala mwindu ya ba performance ya endurance otali pa yo mo senti pa kete ana kati eloko ezali ya omoni ba ana kati eloko ezali c'est quand nous arrivons à la fin bato batali yo ba abonné na biso ya Concept Touch TV ba retenir na passage parce que na vu que ça mbali boso ya mais soukate en tout cas vraiment premièrement na linga mingi ba abonné na biso ya chaîne na biso bon continuer toujours pour s'abonner et en plus yon total émission ou partager lien aimer commenter et ça la bien na biki bo finganga mais so bolande émission et bandeliti na soka bo comprendre na fingele mwana ngonini mais ngana esa bina to finganga olinga ka bongo nga pena mwana bato bandundu ya 100% ndungu zite zembilo beta boy na moya 12 heures soko lema tembelo vandi trop na sima omonenge toxatili kwa azolo c'est que nga sentiment wana nga ba boya ngate au compte en Canada pour nous recevoir nga et pour na mabota kati na bino to botalinga na lingi bino mingi na yobe mtomoni ko lingi na itinga lingi kama kasi et donc eloko moko auto lukato saisir kata zaka kena to longola ki mutema mabe en tout cas ba vena nga ba seruta na so bomoni kete na lobaki lo moko e puso na ndenga mabe ko yana to finga nga ko so bo finga na za malobe bele ko leka yo boyeke na loba bele ko lokabino na longa na pia bino maloba donc na ndenga mabete to tika ndiki motema mabe kotela baninga ba poison ko kaboneza ka vraiment kitoko te mon numéro de téléphone c'est plus 243 85 00 82 361 plus 243 85 00 82 361 en plus nazaka pour nous expliquer bino que non à bientôt là déjà awawa toujours pesa bino date na jour à papa makama marche de santé pour la fondation Dani Mayoko douli esthétique pour ya ba bébé les grands joueurs na deuxième division na bac sabe depuis Span en tout cas fait nga ba bon séjour ndenge ozongi sous Span et ça la kitoko tozana ka pour nous kosa la marche de santé na ndenge et longo bani bato tout balinganga te na pesi bino ba mbote na ko bosse na célébrer je vis là-bas donc bana tout en célé nazara de cœur na bino bambote na bino tellement ebelé na bino pour recevoir na CP vraiment émission. Merci beaucoup. Là c'était C4 Lidobi ceux qui vous fait une émission bo taba commentaire bo commenter en tout cas bo bakisa mal susu ba o bani ko s'abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement babi c'est le mobimba babi élection déjà yango kala mingi te
babi Moutazara Moko, honorable Kate Moutinga, babi Moutazara vraiment fierté à Ntélé, à Simbi Koto, à Simbi Koto, à Simbi Koto, à Simbi Koto. En tout cas, beau voter, beau voter, beau voter, beau voter parce que beaucoup n'allent jamais de si Moussalam Nezo Salama, la carte Ntélé avec honorable Kate Moutinga Marie, donc de Makambo. Abonnez-vous massivement, je dis un grand merci à Batunion, surtout à l'Antibiso, Batunion, Batalabiso, un peu de partout. La ligne Rabino tellement ma casse, les Vikings, on a ma caméra, Babimo, la Soukayara Mingi. Équipe Mobima, Concept TV, Bambo Tonabino Yango, on a Jagger Vumbi, petit mais costaud, des fois les bangs, et que ça soit té. Babi, bon, il va comprendre, mais là c'est mon vieux qui n'a bongo, Jagger Vumbi, petit mais costaud. Je vous aime bien. Bisous, bye.